Zoom Média Business. Bonjour, bienvenue à vous tous qui est l'occasion de nous suivre. C'est le 3 nouveau point de l'Onacétique. Une chaîne de la couple pastorale. Monsieur Carlo et Anne Kalambaye. Je vous dis un grand merci. J'ai dit un grand merci à notre grande équipe technique qui a cet avant musique, chapeau de celui qui a plein Flori et assisté par la Dominique Jordan, notre grand caméraman. Sur ce plateau aujourd'hui, on va essayer de parler en long et large concernant la situation de notre pays. On va faire des analyses concernant les enjeux du chef de l'État, le retour de Monansemi. On va essayer de parler de l'évolution de la commune des Kalam, parce que dans cette émission d'aujourd'hui, on reçoit pour vous, pour la toute première fois dans cette émission, le fédéral de la commune des Kalam, le plan de la des Kalam. Sa priorité d'abord, na Banzela. De Moniba, Misale Salamaki, na toute la République. Et puis ça accès pour Nzela et permetaka. Biloko ekota, Nzela et permetaka. Communication. Et Salama, na facilité. Ndomoni, Basali Banzela na ba province. Basili Banzela, Moussou et Bebaki. Pe Ezaka ko continuer. Donc voilà, 100 jours Ezalaki pour na ko bongisa moi, ba place et Bebaki makasi. Oh, Ezalaki pena bloc pour Mboke Kende Liboso. Obizaki moi bloc pour Mboke Kende Liboso. Car on a malobo tu koloba, oui, il faut chef de l'État à la profil ligne européen ça na premier ministre. Profil ligne selon yo mon amboka du diamant Bilizi au chef de l'État a copier ça na premier ministre. Au copier ça chef de l'État bimis premier ministre. Ce qui nga na lobby na profil au chef de l'État bonga sa premier ministre na web sa yo mbala mo ezali profil ya mon amboka Vital Kamerhe. Pour yenda za na profil oyo soki abimi premier ministre lobby congolais histoire kolobaki non muto tozali koluka bimaye wana. Mais le rôle les alliés pouvoir discrétionnel il y a président Fachi ensemble na président ya FCC président sortant Joseph Kabila bango mibale bako yokana ndenge bako yokanela ba représenter ce premier ministre akozala congolais to yambaye mais pona ngai premier ministre oyo peuple congolais za kozela ezali président Vital Kamerhe. Fédéral, président Vital Kamerhe est déjà directeur et cabinet chef de l'État. Na poste en kokaye sur il faut matamo niveau. Président Vital Kamerhe azali demander ya poste ya primature te ya président ya premier ministre te. Président Vital Kamerhe soki ba pesiye akosala comme mutunyo soto ba pesiye musala. Mais azali demander ya poste wana te. Ici azali aza kosala ngo bien na bandi boza déjà na ba eko ya malamu banda ba dirka babanda. Til lona nous tomoni dirka bité afandi azosala musala lengi pe kitoko lokola Vital Kamerhe. Parce que 100 jours nous avons na bilembo. Na 100 jours ya pamba Emily 18 ans. Et bon on se topesi bango une année. Et bon on se 5 ans. Fédéral. Na 100 jours nous obété la motolo bat babika 100 jours daika ya banzela sans école la kaki batoro sala salité ba projet musu sur le bac na 100 jours et simbité mais nous obété la motolo quoi 100 jours et simbi na nyoso à 100% et pourtant ba faillite espèce na ba projet 100 jours. Omoni eloko naza ko sepela nango peuple congolais à comprendre que non esika neni mbumeteli ndi babwaka libanga na lingina lo baboye lelo to lo bela projet kaka ya 100 jours ya pamba. Aucune œuvre humaine n'est parfait. Dans le but qui est aussi 100 sur 100 ou 10 sur 10. Mais dans le but, bino moko peuple congolais et sika bozali bomoni bilembo. Et sika o bamba la ko sala ba peuple la bengango galette. Et sika za ko sala mwamba. Ozi zelu ya pambo bwakeli peuple anyon kwama, peuple azala tana moyen de traverser deux avenités. Mais au moni ba béton. Et puis, et salamina kunini, montanini o ebimi. La tchela kabino bazelu, kende kotuna toma luaka soka bimisaka combien na banzo yokaki. Mais oyo batie ba béton na banzela, ba bongisi banzela nyonso oyo peuple congolais comment kan c'est impossible. Mais na mbongo muke. Alors na ngina loba na peuple congolais a fait sa chance na président Fachi ensemble na dirkab na ye président Vital Kamerhe. Na bandi peuple congolais a retrouvé encore valeur ou perdra qui pendant tant longtemps le peuple congolais a rebêté tout le canon. Cette fois-ci nous avons des leaders à la place où il faut. Demain ils avant tout chiter na sujet oyo c'est pour na yo aux azano clair pour na yo 100 jours à chef de l'État et simbi to et simbité. Et simbi makasi.
Ok, merci. Vous comprenez que je suis avec le fédéral de la commune de Kalam. Il va nous parler de la situation du pays. Il est vraiment clair avec ses propos. Il est vraiment clair avec ses propos parce qu'il est un enfant de l'INC. Il est un enfant de l'INC parce que Babi Mikolo, debout Kalam, Rokota Kalam, Nengo Lingi, Kalam, toujours vivacité, Kalam. Je veux dire, là, on commence les médias en ligne, médias qui, je veux dire, Bazana Makam. Fédéral Diamant Bilizi. En tant que moi Mboka, lobby, tout le monde est qui sort, tout le monde est dans les médias, moi Mboka, moi semi de retour à Kinshasa. Tant que moi qui j'ai dit que moi na minute où le peuple congolais aza kozela premier ministre Abima misala ebanda peuple congolais ayoka projet. Et puis, il y a mon budget au premier ministre pour la bango. Alors, on est allé à faux débat. Mandansé mi abima je pense que azongi je pense que le peuple congolais a été le peuple congolais peut à mon c'est toute une goutte d'eau dans l'océan, donc ils ont sans effet. Non, ils ont sans effet, mais c'est une partie de l'actualité. Aux araming na médias, les médias, il faut qu'on en parle. Toujours par rapport parce que nous tous ne sommes pas ignorants que mon ancien militaire a évadé qui na prison centrale à Makala. Kozong a même pas les médias. Alzaki na accompagné na président Olenganko et na monsieur Olenganko hier c'est ça. Les médias à travailler na pouvoir en place la gauche et de droite. Si vous avez ignoré, mais tant que vous avez travaillé dans la cache. Moutounion surtout à travailler dans la cache. Cache, en d'autres termes, PC lengi. Vous comprenez? C'est lengi, on est à côté des lengi. T'es à ça côté déjà. Abondimé sans problème. Abondimé était. Si Kazali à ça côté, c'est-à-dire quoi? Cache Zali ko longo la bateau masum. Vous comprenez? Cache. Ils ont ko longo la bateau masum, péto la bateau. Au moins, il y a des bateaux, tout. Bazaki salité na FCC. Bateau lami. Et puis, bazana na session, il y a des délivrances. Nous sommes na biso cash yango wana. Yé pesi ka zaka zaka wana. Apeto lami déjà. Et bon ça apeto lami mais fédéral ndé apeto lami bongo ndé pesi ka zawana. A retrikele bino ta la langue. Retrikele nini? A baliki le bino. Au moins peuple congolais tout. Azana ka cash. Olandi peuple congolais tout alinga te anakacha cash. Soki muta tendre le boko, c'est parce que président Félix déjà tanda le boko na discours na ye investigation alobaki yango ke a ko travailler na peuple congolais nyonso. Ko travailler ezali nini? Peuple congolais soit conscience. Et sika ozali utile pour na reconstruction ya mboka oyo. Et le but est que ozala ministre, ozala na poste moko ya munene te. Qui congolais na yo eza ko apporter nini pour le développement ya mboka yango na lobi ke aza déjà na kati ya cash to sito peto lié eza faux débat to vandaka lelo pour na makambo Congo to lobela ba mwanda semi to za sona taba théâtre te vous comprenez to za sona taba théâtre est-ce que faut to lobela edingwe il dit bonjour ah na pena pesi il dit bonjour donc c'est to komo lobela ba kombo les mwanda semi. C'est un faux débat. Na minute peuple congolais a concentré. Alingata la nini oyo président a bombi pour ça les là. Le bélango parce qu'il y a un média pe alika qui na président c'est ça. Mais ce qui va les qui na olenganko et ça ni. Et puis si que moi kilo karasi. Ba biloko wana des photos channel de côté. Ba distraction. Nani akaleki et ça la débat. Oui pour na bato bazo kanisa ke non. To tambola na tango ba baise. Oza souta ba baise té. Oyo committant ya réalisation. Il faut président Fati, monsieur premier ministre, Moussale Bandi, peuple a commis qu'on sentir que bah voter qui est pour Asala Moussala, bah voter qui était pour tout le monde comme Obima. Déjà place bah tout bazali déjà bah pétolama na le boko ya cash ticket gagnant. Tout ça qui pouvoir pour Tobik ça bah peuple congolais nyonso. Donc voilà. Fédéral, gouvernement Robima cancel vous avez moi la INC vous avez la source d'information moi ce que informer biso ils ont une première information en exclusivité ce que qui da foot gouvernement Robima quand. Merci gouvernement Robima Mukolo oyo président Fachi a renommé premier ministre. Jusqu'à quand tout ça baza fatigué kaka bato peto la miwana baza fatigué jusqu'à quand vraiment na bilongo ezozonga kaka bilongi nini ezonga kaka oui ils travailler kasiko bilongi oyo ezozonga ezali nanu basilisi misala na bango te ba oyo basilisaki déjà basi babimaki bazongi badepute bamosusu bazongeli chômage ba oyo batikali ezali ki babimi badepute te
bazo ko exercer dans ba fonction na bango jusqu'à ce que gouvernement oyo ba ko tia premier ministre Sika akobima après balongwe donc bilonga kala ozonga te ba bilonga kala oyo ekozonga parce que FCC bobo sanate azali pe majorité parlementaire akotia pe ba ministre toyokani akotia pe ba mandataire soka che eza problème te bango tout bazaka kanase ya masasamba ya cash o ezali chapeauté na président Fachi donc bango pe bakopetolama oyo azali koyiba soka ye koyiba na tango ya Fachi mobeko ekokanga ye toyokani mobeko ekokanga ye donc oyo ezali temps balobaki le peuple d'abord justice et salema ndoko momonaki non adejo afutaka bato te aliaka mbongo ya population allez babimeli na balabala bakonvoke ye mosusu balongoli bango liboso ezala kosala te liboso ezalaki soki kaka botelemeli mokonzi bino tu boyebiki na sina longwe mosala mais lelo bomona bilembo yango tolobi na kati ya 100 jours biloko eza ebele na kati ya 100 jours ezali mpe lavement ya cerveau ya peuple congolais eloko ya monene yango wana moto akomaka mokonzi ye moko te biso tu tokomi bakonzi to soutenir président Fachi totika jalousie bozobomba jalousie na nsima ya tribalisme wana nde eza mabe il faut to combattre biloko wana lelo naza kosenga na bandeko na ngai bazali na diaspora ba comprendre que non soki moto akoti mokonzi totiki tobori match c'est-à-dire quoi tozali kobeta championnat bapesi coupe léger pa ya mutu yo komi kosala mobulu obuka stade osala ba désordre pona nini vous comprendre match c'est là qui arbitre azonga epa na bango terrain c'est si là ballon kutu ebite se banani bazwa yango après yo ozolingo ozongza zuzu match zela mondial eza koya soko kozwa bongisa équipe na yo totika ta ya distraction wana komi jalousie boza kolinga bo masquer tribalisme Congo lelo eza suna problème ya tribalisme te Mobutu asia boma tribalisme depuis kala mais Congo eza na problème ya jalousie o to benga motema mabe o eza na kati ya bato mosusu facha sali bango ni banani bango banani ba Fayulu banani Martin Fayulu aza motema mabe pona Félix aza motema mabe pona président Vital Kamerhe eza malamu te aza leader ya munene na kati ya mboka oyo lobby soki ya zubo konti fédéral pardon soki lobby ya zubo konti tondima ete alors azala na fair play ayebaki mokonzi azalaka be moko soki mokonzi abimi biso nyonso tu totali likolo tokomisi nzambe to soutenir ye motema mabe ngo bengeli motema mabe par rapport à nini motema mabe par rapport à nini moninga zubo konzi yo zoko tchaye kaka mal à l'aise oko tchaye panzi likolo oko kende na poto oyebisa bandeko na biso ya poto keno yo muto ganyaki pona ni ba pesa ki okupite ka olka vérité désir ne pona électionner kasi biloko auto voter ki wana na kati ba mais ye azalaki candidat na CENI muta publier ezali présent CENI ya ko luka vérité désir ne pas nani soki arbitre achaki penalty et que bino boké partout boké na ba kaf balobi ke bi wana ekotaki siko kosala nini muto yozo luka vérité des yeux na kenda na États-Unis ba yembeli hymne national akuta na ba continuer surtout aux États-Unis ko luka vérité des yeux na tiwa tout ça ata distraction te asa congolais lokola ba congolais nyoso ba o bandimiye asa peka ba congolais ba o baza ko boya ye asa peka ba congolais mais total na intérêt ya mboka ezali nini yeso isko aswi batutu batutu sonde bondi mai ba o boya ibe basali alors azala na fair play fédéral la démarche monsieur Martin Fayulu a ça là on a eu les amabé la démarche à l'Europe la tournée africaine et la tournée de la tournée sur ça là pour toi et ça pèse pas autrement la démarche aza ko sala soki asalaki yango pona peuple congolais azwa conscience ya ko soutenir ya ozala na fair play na likambo eza l'intérêt ya Congo je pense que déjà tokomi musika mais ya za ko sala ba démarche pour na nini a ko sala ba démarche pour ba investisseur ba ya na Congo te aza ko bloquer biso population pour na nini est-ce que yé kaka ndimta ko comme président nde Congo ebongi ba biloko oyo esalamaki na époque ya Mobutu na Tshisekedi alors et ça derrière aux générations mobimba to payer à moitié lelo alors lelo biso ba victime eloko wana to za contre biloko wana
c'est-à-dire que papa na biso Tshisekedi amenaki biso na démocratie moko oyo esalaki mpe impact nango oyo mpe lelo bamartin mpe baprofite nango parce que baza baimage babimi na nzela ya Etienne Tshisekedi. Alors toyebi mpe ke baerreur mpe ezalaki lokola baerreur wana eapportaki eloko te mpo na peuple tolingi tozolonga bapolitike ya bozoba. Sarkozy aboma Kadhafi alongolisa nani président ya Côte d'Ivoire oyo nani je m'excuse le nom ya alongolisa ba président Bénin. Mais France a protégé ye. Sarkozy a tapé muta la prison. Ozolanda Mundela za maele. Pas problème individuel Mundela linga bo généraliser. Ali ke wani za Sarkozy. A ça dit pour l'intérêt à France. Alors plus il faut que ça la c'est donc te protéger. Nous sommes l'équipe. Président Félix Assou Bokonja outi na kati opposition. Nini o biso ba politique na peuple pour ça. To soutenir. To ya faire rien. O eza mabe to bon to dit non ça va boye. Au moins moi na mboka France du biomo abimi prison à lobby mbala moko que non il faut travailler na président Félix. To longwa na l'art de guerre, to kota na l'art de la paix. On a grâce présidentielle. Grâce présidentielle pour ça mukolo mayele. Ada ko ta la lecture ya venir. Alors avenir politique n'est politique la mission. Il y a pas bitumba, il y a boboya na eza malamu. Normalement mboka fédéral on a pu voir en placer soit vie. De pays à sentir à travail, il faut que mon processus soit aimé. Bah démarche mais c'est marqué sur le site. Vous savez les autres on a eu aux hommes des autres là vous savez non que bon là donc bon là tu veux travailler. Ndenge tu dois travailler. Il faut que mon processus ça processus de travailler. Est-ce que mon temps tu peux opposition dans la mboka? Mais opposition où ils allaient décadrer, où ils allaient détruire pour qui qu'on y a voté. Lobby, image opposition n'est-ce pas qu'il y a incarné à Etienne Tshisekedi. Par exemple, Vital Tangoye, avec la opposition où ils allaient dans objectif. Qui n'ont pas une opposition, il y a des gens qui ont beaucoup fait la naïmo. Il faut une opposition moko boye au recadre, au talabatir ni nous ça la pose au pouvoir. Mais alors, pour vous dire ça, opposition, vous allez état d'esprit, vous allez contre Babilo Koko Yomoni non, où il s'était sur le pouvoir à ça. Mais ça, là, on a le lien à Malam. Pour vous dire que le Congolais, il y a un leader d'opinion. Tant que vous avez un il y a un million de personnes qui vont beaucoup faire. Même pour vous ça, parce que on informe masse la vérité. Tant un leader, pour un leader, ce que vous avez parce que vous avez un bateau, vous avez tant que vous avez non, vous avez salinga boy, vous avez salinga boy, vous avez malibanda vous avez des kangai parce que balki ba kangai, au comme qu'on les là. Bana ba comprendre les messages mabé, le livre pas pourquoi. Nana au Le candidat malheureux de la présidence, M. Moussa, a été acquis par la Cour de cassation. Par la Cour judiciaire, on a génocide et la crime contre l'humanité. Mon avocat fédéral de l'Anglise, on a fouillé qui m'a fait la crime contre l'humanité, comme la crime contre le génocide. Mais tant que vous avez fondé, c'est par rapport à la preuve. Là, tu as fait des fondis, non, ça va preuve ou bah maintenant qui va enquête, bah on dit que non, ça les crimes contre l'humanité. Là, tu vas pouvoir qui n'a pas de bah nous bah pouvoir qui va peut-être qui va on a famille belé bah pouvoir qui on a mis les bonnes à Camo y a alors ça tu vas fonder il y a mon pas qui au samba dans l'état on équipé de ce calme. Il va se présenter le on regarde le gouvernement en place du nombre de dans le développement comme c'est comme ce pays oui c'est ça de changer au niveau de la France dans le parce qu'il déterminer le lobby oui moi c'est bon soldat gaz et bêtis bah les 100 militaires là on était là c'est dans le pays c'est pas soldat gaz et bêtis les gens sont pas perdre la carte ça va nous on va perdre la caméra ils vont amener yango moni na lobaki na liboso na lobi ke non peuple congolais fungola miso kozala distraité soki tozosalela politique ya sentiment ya bakombo ya bato kongo ekoboma te fo tosalela politique ya intérêt ya peuple congolais mobimba bakombo tosalela bakombo mais change ya kongo eloko moko te
total à l'émotion du songe surtout. On a lobby un leader face à la message de la paix. Ce qui est le leader, c'est pas un problème, l'État a mauvais quoi la délayo. Il y a un moment l'État l'a béni. Et ça même pas problème, nous sommes tout qui peut avoir ça. Mais le mal l'année qui peuple congolais a beaucoup bêtement. Babiloko Islam qui kala déjà tobaki qui biloko souté, mais il y a son cas répondre à moi. Ce qui au lobby n'a pas qui non, pas comme il a niveau babeti dans sa semaine, on a quitté. Gaz na monnaie ça c'était mettre la gaz va partir ba enseignement wana ba gens sur ba caméra na bango ba caméra ba militant mais franchement je dis ça ya mona lobby ba bengana ti ba tout de sorte que ça qui problème de population té yé ba convoquer yé akende ko ndi ba appel bité que ba na ba kangaye abengi ba ko accompagner accompagner na personne qui va doter ba ça coalition ba ébélé moi ngai na koloba na peuple congolais tout ça la réflexion moko oyo ezali d'intérêt te bientôt les Canadiens tando ya ba télévision to ba radio to ba kaka pona sentiment te ba moyen de communication oyo ezali moyen oyo za permettre biso à travers le monde to pesa na moi ba vision to pesa na moi ba idée bande ko na biso oyo balanda biso na ba réseaux sociaux bazala besoin ba vérité vie na biso bana kini vie na biso peuple congolais zo okende wapi alors tout tika ba biloko oyo ya kobomisa bato eza na ntina te moto abomisi lelo bato lobi bazwi problème na famille moto azoki lobi bazwi problème na famille Martin Fayulu abakiseli bango nini abakiseli bango nini akomi président peuple congolais tika distraction je pense que Martin Fayulu atamboli partout tant na zone ya zone kaka moto simple adistrait peuple en ça va partir mais ba militaire ba dit que bino bato na cash bozo banga bango makasi ya moti na nini bolo et c'est ka ba bino mo bino ofunda bino mo so mo so bino bolo na pression Martin Fayulu za na mo et oli ya bino oyo eza match ya vita imana te to eza guerre awenge te oyo eza politique ba militant na ba peuple eza na besoin na bango baza na kati ya cash to président Félix Mutu aza ko assurer protection na bango alors nazomona eloko bamba ba militant na ba de même Martin Fayulu a ande biso akotaki messe na Félix Tshisekedi akotaki messe na Félix Tshisekedi na azalaki président ye akotaki ataki mondimi simple ndenge nga mpe nakotaki mais président de la république omonaki ye afandaki bapakoli ye mafuta asi mafuta wana mpe apesi mpe bafayulu apesi mpe biso mpe bazalaki na kati bamartin fayulu apesi mpe biso mpe bandeko mosusu tozalaki nango na kati biso tobia président de la république mokambo soit mais quand tu penses ça aux différences qu'est-ce que tu fais? Non, la séance a été on a posé, on dirait que. Pourquoi c'était vrai si les ministères, les amis ce travail. On a s'adressé à ça. La séance a été organisée. On va la séance, c'est on a fair play. On a réfléchi ça. Avant, pendant les jeux et après. Très professionnel et lui sauf toi apprendre ma bonne habitude tout comprendre en ligne tout ça surtout ça les logo monde yo oui les man azute na beto le maboko combat box on a moninga beti moninga KO les temps au téléma ba yambani faire play comme un match pesa okoyi na télévision Golanda le président Martin Fayulu il a fallu à comprendre Alex la Vatican. Alex la Vatican. Vous comprenez qu'elles sont avec le fédéral de Calam, avec lui il y a tout. Un mot de Seki, un mot à Ké à gauche, un mot à Zoni, un mot à Boyi, un mot à on saurait des signaux. Oh, tout le monde comme la côté distraction. On a dit, on a appelé ça bilan 100 jours, il y a appelé ça bilan. Moulinga bazozela amisa premier ministre ye bazozela sani vérité des aides et bandaki mokolonie botika bandeko na nga à Londres bandeko na nga à Paris omoni mouvement ba combattant mokomso to beta histoire wana ko ba pe ba barate eza ba jeune moko boye bazaka da ko meni ba moko boye ya ba gangster ya banini par rapport ya mboka tango oyo ba ke bandeko na bango vie zo combattre et ba maman mo ya mabe ya oleka na mboka nde ikomeli ko bota ba mouvement ba révolutionnaire si le coup les a incarné dans l'image à partie
parti moko ça va combattant pour qui dépêche ndé comme qui m'a combattant mais le vrai problème il y a problème wana balingaka bayoka peuple congolais ata ko bien qui me continue na kata mboka et mboka comme ko se développer pour baza pe na ba projet zo na baya alors tango yoki wani ko yebisa baninga ba n'importe quoi o kabila kaka mtazamo konzi eza bongo te faut ko ba loko wana kabila kaka mtazamo konzi oh ok partout na bantu ok réalité nini président ye wanga akenda ekutana ba Macron na bato nyonso to wana olingi asala nini ezalaki alternance souci na bango bato azoloba kangela biso kabila eza bongo te osoba kangi kabila spécial moi tunu bango non tuna bango soba kangi kabila spécial Sarkozy batika ye total la lobby na ndenge ya malamu total la Congo na mutema bolingo tolongola ba biloko congolais nemi ya congolais o congolais mboko ekokoma te bonga te poani totanga ba classe tosala misala to bonga te poani ba pays voisins ba vivre na mbongo ya Congo Belgique etongama na mbongo ya Congo tango Belgique etongama Congo pe ezalaki Hollandi Congo pe bato alors lia bien Belgique pe bato azo lia bien lelo Rwanda ilisa kotongama na mbongo ya Congo bon repita Rwanda ndenge Rwanda ya lona du fait que ba produit ba minéraux na biso les autres comme kuna Rwanda doit bénéficier d'un pourcentage na nous ça pour compter au Rwanda bangola on zo monana pétrole ba c'est la RDC Congo Brazzaville lo ba lire utara ba le lo ta ndambo ba nango et aussi fierté au lieu que biso ba Congolais to vendre c'est to comprendre que non mboka et au lieu ça monde entier mutu tout peut à vivre sans pour autant pour déranger moninga total à liboso to bomana te kita o nzamba pesa na RDC ezali patrimoine mondial to bomana te Félix Tshisekedi président de la République ndenge azali wana aza moto esengeli to chai maboko to bundisa ete eza poste moko bozo ya mote lokola ke non poste moko ya kosakana na mote esengi bakuta mayele bakosana pembeni na ye basanga bapesa ye na directive et au monde qui lobby tout le monde qui non au lieu de 100 jours pour côté ce qu'on a projet miner na mboka ba investisseur baye intérêt na biso qui au comme ko loba ah kuna boye OK les olona bambuma mabe peuple a retiré confiance dans le président de la République et loko wana ezali pénissable même la Bible pourquoi na RDC son d'abord président de la République pour que ça y pourquoi boy na salini abomina mutaba azopekisa babeta masasi asali ba meeting na ye atali ça c'est bête yeso lo rali ça c'est bête pona ni c'est yene mutazamo ta mabe Martin Fayulu nani Martin Fayulu alingi abomisa peuple congolais pour abima que non ya za leader mboke kota l'état de crise comme ça et créer pauvreté les soucis ya koleka et créer désordre peuple a koufa après tokota na oyo ya zulu kanini kene ukena l'un des leaders de la Mouka au nom de M. Moïse Katumbi Tchapou, il a déclaré son retour le 20 mai prochain. Il a défendu par un rapport de Lubumbashi. Moi, la Mouka fédérale, c'est Moïse Katumbi le par le zone vous souhaitez le président Moïse, vraiment, tombé lui au Boyende to kotoma Congo esengeli biso nyonso totala nzela moko boye na yo na mboka na yo ya bakoko ezali esengo peuple congolais nyonso elingi kolakisa ki toza koenterrer art de la guerre olingi koya na expertise na yo pour servir gouvernement ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso déjà toza kosepela tosengi mpe peuple congolais nyonso akanisa lokola président Moïse Oyo asali ke Martin Fayulu azala même président Moïse président Moïse Oyo asali ke Martin Fayulu azala donc Moïse Katumbi azala Martin Fayulu même moi Moïse Katumbi so ka yena Kinshasa o soutenir quand mais c'est Martin Fayulu parce que ça on soit dans la cache là quand la moka moi ça doit porter quand un fort na parti na c'est là comme et puis aujourd'hui je faisais ba bongo c'est là on a travaillé c'est que bien sûr on va ba limite ba sona mais pour yena na Kinshasa on va soutenir bino to va soutenir moi en dégonné selon information à Okida le 20 na Lubumbashi
après wana aza libre aza congolais akopesa programme na ye mais déjà na musika ozoyoka déjà que non azoya pour apporter main forte et pas le président Fachi, c'est-à-dire aza déjà pour reconnaître que mon président azala déjà depuis l'élection ici là depuis nanga na cour constitutionnelle a publié qui résultat définitif donc a compris que toko bomana susu aza professionnel alingi mboka ebigé lolenge moko pe na Jean-Pierre Bemba président na biso ya MLC na yebi ki excellence na ye ezala no réservé na koloba pe te na kombo ya parti na bango mais na yebi ki azalaka moto faire play te président Bemba nalingaka ye mingi ata so otuni bato aza président na ngai nalingaka ye mingi na pesi na yebi ki ye azalaka na faire play vous comprenez? Oye, à ça l'élection, on m'a pas l'élection, c'est pas bon. Là c'est loyer. Pas 2006. T'es, toi par contre, 2006, ils sont pas mal l'élection, c'est pas bon. Ils sont génération, ils sont pas mal l'élection. Président Kabila, tant on m'a outil dans San City, après San City, après si on dit que notre on venait dans l'élection. Donc il y a une élection, il y a qui, ndenge bazalaki au nombre, on a baleka qui, metikala qui président Jean-Pierre Bemba, le président Joseph Kabila. Lundi élection on a ils sont tout le monde à l'élection et le président Bemba qui tout fait tout flamme c'est vrai après on a des cas qui mais par après à qui parlons de la commune de Kalamou par fédération INC Kalamou avec M. Diamant Bilizi fédéral Bouni fédération en tout cas fédération Kitoko Makasi donc fédération de Tikali Moro na ville à Kinshasa na ba parti surtout et Tikali Kalam. Mais il faut révéler fédération Kalam sur ma cambo comme la fédération Kalam on a battu débordé fédération OK musique qui sont dernier qui ses alliés d'abord idéologie à parti vision à parti et puis musala au président Vidal Kamira la Kisaki biso et on est de rosa na terrain président la Kisaki biso qui non il faut tout implanter parti na fin fond tout tondi ça ba commune na biso na rouge blanc na idéologie ya INC oyo sali kelelo ensemble na ba ndiko na biso ya IDPS tous pouvoir et yango moni tozo sala politique ya ko tondisa ba membre ya ko conserver pouvoir et puis ya ko kende musika pour ba élection sous ces ali koya. Monsieur Diamant Bilizi, le projet nini aux INC dans l'année ya sika oyo to bandi déjà. Année ya sika tout ça dépend toujours na programme ya parti mais en étant fédéral na kati ya mabele ya Kalamu tous allons vraiment na moment ya implantation, ya redynamisation et puis tous ça organiser ba matinée politique de sorte que ba nouveaux adhérents na biso batondisama na idéologie politique oyo ko sala ki Congo ya lobby ezala na batu ya bwanya ba jeune oyo ba ekokota na monde politique basala yango pona ba intérêt personnel te mais basala yango pona intérêt ya congolais tant aux musala aux responsabilité ezala raso problème personnel te et comme un problème moko général c'est-à-dire yo muto zali chef oza ko sala po batu oyo baza ko landa yo ba se retrouver lenge président na biso Vital Kamira zo sala pona biso azwi pe mayele wana pa tondisi na biso po sala ngo pe pona batu mosusu na yango toza ko loba ke non lelo Kalamu batu tout boza ko mona ezali batu oyo ba comprendre idéologie ya IMC ya Vital Kamere en étant pacificateur à sali makambo belé peuple congolais le non 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 il faut na ya siko sima muto na soutenir ya lo ba ko pesa merci pour bato bazali ko confondre bato bazali na confusion bazali ko lia lukuta tant bato bazali ko lia vérité nde balobaka lukuta ya kana sincère vérité na escalier pe ekomi vérité ekomi ndo komo mona ke non mutu tout akomi membre ya INC bamsusu bazoya te po ba place toza lelekimiki me bandako bazobenga na zo retard parce que totondi déjà belé nazaka ka membre tozocha réunion en ligne de sorte que na bato mosusu bandako balanda omoni ke président Vital merci beaucoup na idéologie oyo pesi biso yango ndo moni komo kusala ki bato bakanisa lokola tosali soki nini tosali kaka mayele oyo président Vital azana grege etongaka eloko te ba faux débat. Diamant Bilizi
différence ni oyo ko ça personnellement place aux fédération place comme la fédération différence les ali topé bozaka statique boza sika moko place nazali place aux fédération ni ozwela ngo na ndenge komisela ngo lelo moi différence les ali topé moi ba particularité kota déjà au moni tango biso zaki fédération en tout cas il y a qui na ba difficulté belé on a un problème mais biso na kati ya parti mais ya munene za la raté que non ba difficulté te place aux yeux ya mwana aux le lenge zoli ya mwana le lenge tozola ki tozaki on ndenge faki tozola yango mais sauf que mutu ten poste tene mte sala mutu nda sala ka poste ozomona ngata na zwi yango na décorer na lolengi ngai na leko kanisela na sala na ba ino ngasa na zwi fédération na ko implanter yango partout et puis na ko tia bato bazali très actif ba vrai mobilisateur ba accompagner ngai na vision oyo ndo moni to sali musala toza ko sala musala et comme vraiment sujet d'actualité mututu akomi kolinga na kalamu mutamaluku azolinga na kalamu mutu ansele mutu ya bibwa ozomona mutu ya côté ya bamonga fula kuna lobino na yanga na kalamu pona nini ba comprendre que non awa nde makambo pe awa bientôt là bokomona ba imika ba stade Tata Raphaël tout yozala pona ba nini ba condition ni ezali pona ko adhérer na kati ya fédération ya kalamu condition ya ko adhérer na parti ezalaka kaka yo moko ba adhérer na parti librement balongwa na parti librement o kaka tondisa mine éloger à président Vital Kamerhe asa déjà membre à INC comme ça banga ko mona pa kota boy zo senga peut-être fa pesa asomba boy asala boy ama mona ko sombi to ko pesa ba mongo ezate ti lo kana ezalaka le connaît à la ratin so côté na parti au comme membre à parti mais ceux qui ba cotisation ezali parti et vivaka na ba cotisation ya ba membre so ko cotiser pour parti na ekende liboso eza na ndenge ya teke ba senge mbongo te parce que parti pe et ça la rake biso pe to se retrouver tant que tu pouvoir partir comme peut sabiso misala au monde que biso pe to se retrouver donc eza na lolenge wana te. D'accord. Fédération mon comme ça déjà, tu bites ce qui programme il y a INC Zanini, programme à fédération PZ Zanini, so pe sabiso déjà. En tout cas, na remercier bino ndenge bosse dépêcher boya awa na bureau na kati ya fédération na biso ya Kalamu. Na bandi na PCP ba membre nyoso tumbote, ba membre INC ya poto ya partout na mokili na PCP bino mbote. Na lingi kaka na do baboye, na ko sisa na maloba fédération te parce que ezalaki mingi actualité nde bozaki nango posa. Na kosenga na bino peuple congolais esika bozali esika bozwi tango ya kolanda ngai ya munene oyo eleki bolingo ezali te même moto soki asali erreur soko lingaka ye olimbisa ye tolinga na peuple congolais bakosa biso te au tribalisme non tribalisme na Congo ezaka pena sur na place te parce que biso wana kini c'est vrai erreur ezali ya moto profitaka to le sala loi tribalisme mais Mobutu déjà s'enterra tribalisme totika nde motema mabe na jalousie soki moninga zwi sepela pesa ye chance yo pe lobi okozwa bato mosusu pe bakopesa yo chance lelo Congo eza na besoin ba guerre te lelo Congo eza na besoin ya baise te o ngai bo o nana bimi lelo congolais aza na besoin que bomengo ya Congo et servir ba peuple congolais bato mayele bato abwanya bakangami ba congolais na ba pays étranger baza koluka kimie kota baya na mayele wana mboke kende liboso eloko toza kolinga yango wana alors tolingi biso nyonso président Félix Tshisekedi président Vital Kamerhe président Martin Fayulu président Jean-Pierre Bemba président Moïse Katumbi na ba président mususu ensemble totonga Congo tozalaki ensemble na opposition lelo tozui pouvoir ya kalokwa tozui ensemble parce que bino pe boza na part na bino pour contribuer na liti ya opposition lelo to comme na pouvoir bo soutenir président Félix azana couleur te azali pembe lokola mai azana forme te akoza forme ya oyo ko pesela ye yango na pesi bandeko nyonso mbote bato o baza kolanda site o bolanda site o bokondo mona ba actualité TV 100% GZ tolo na CTV 100% GZ omoni tolo na C za bato basala ba jeune eza bongo te mimi bonzambe penza donc tango totie tolo na C ezalaka ba moment mutazala déterminé alors cette fois-ci tozala déterminé Congo bonga tolongola jalousie tolongola fanatisme lokola nga na mutaboya tamuta na sa malamu na walinga ete na bo sexuel homo 100 jours comme il va vanter tracteur ya pene taillé damé na butu batana ba pao bazoboya lelo batanga kombo ya mokonzi fachi facha ko mona akokoka te batumoli babomi baketumola tio ya mai et toboli et créer mai donc bébisi misala nani a profité
donc naza kopesa toujours message ya paix ba leader ya mboka bo orienter population bo détruire morale ya population te oza leader yebaki bayokaka yo kolinga te okoma kolokolo komi leader okoma maloba mabe po ebike nga ba olanda ngai sor na yo ezali nzamba aza komona yo soko lingi lobi lisusu peuple akufa yo ndo kokufa. Merci. D'accord, merci Diamant Bilizi d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois. À chaque fois que vous avez une invitation, tout au Roya porte les refondements. Très ouvert, grandement ouvert. On a pris bande konanga surtout bazana poto. On a pris bande konanga bazana Congo mbote na lingi bino mingi. Congo ya lelo ezali na maboko na biso to simba na makasi to tombola Congo. Batanga pe Congo parmi ba pays émergents parce que Congo ebimisi batu lokola ngai na yo. Pourquoi tozala ba l'échec? Zoa maele. D'accord, merci à tout le monde qui nous ont suivis aujourd'hui pendant notre émission Salon des Savoirs d'aujourd'hui. On a réussi pour vous le fédéral de la commune de Kalam au nom de Diamant Bilizi, on l'appelle actuellement Debout Kalam, je vous dis un grand merci. Je dis un grand merci à toute l'équipe de la fédération Kalam, je vois comme ça, toutes des fédéraux adjoints. Je dis aussi un grand merci à notre rapporteur de la fédération au nom de Jocelyne, le nom de m'a échappé. Et je dis un grand merci aussi à notre vice-président de la jeunesse au nom de Jean Wani, je te remercie. Je dis un grand merci à notre équipe technique, celui qui a été assuré par celui qu'on appelle Tommy Jordan, assisté par son frère Flory. Merci à toi. Je dis un grand merci à notre cordon, notre chef, ma patronne. Elle, c'est madame Anne Kalambaï, toujours Tolonacé, maman Tolonacé, toujours qui est du bon. Je dis un grand merci, un grand remerciement, c'est notre papa Carlos Kalambaï des prix 0033. Je vous dis un grand merci. Je dis un grand merci à toute la famille Bachia, famille Chiombo, famille Kabongo. Je vous dis un grand merci. D'ici là, portez-vous bien et bon sur ce programme sur nos antennes de Tolonacé TV. Au revoir. Bonjour. Comment on a Ndeko Jean Wani. Par rapport à 100 jours à chef de l'État, à part na Nino Koloba. Ti apport na ngai na sepeli makasi po ete mokonzi na biso ya mboka akanisi penda bana na ye ya Congo na kopesa bango penda kobongisela bango maetali nzela po ete na nzela wana toyebi ke babiloko kobanda kobima na bamboka misusu koya na capitale po esunga bapeuple na commercialisation ya kati ya mboka beko na nga na moni ete mokonzi ya mboka azali penda na mosala malamu. D'autres gens disent que le projet du chef de l'État de Sajo n'a pas marché convenablement. Tant d'autres balobi qui assez basé qui mingi na infrastructure ya nzela pona yo. C'est vrai? Oui, balobi mais c'est vrai parce que il devait d'abord commencer à ça mais balobi le kuta ki ezama non. Il fallait abandonner banzela. Pour ceux qui nous ont été au Bimandengeni pour Kenya Musala, ceux qui nous ont été bloqués pour le Taliban Ndengeni Kotanakat, Yangomonia Mise Bazakina, on a bandé la poète et ceux qui nous ont été Malamu, Nyosope Kokende Ndenge Singeli. D'accord, merci. Merci.